Tozo benga, soki tozui te, je suis obligé na benga. Maman abiso a benga ye. Voilà, nazui te, nazongela mami. Mami a benga ye, tokota na nzela na ye. Bozela. Nazui te tangu susu ayebi numéro na ngate ou quoi? Naebi. Voilà. Nakata. Natozwaka na nzela na. Te. Achem babota te. Achem babota na Diego te. En attendant, tolo banane. Na chargeur na nga téléphone. Babota na Diego te. Bayeba na Diego. Diego akutaki deja na bana. Diego akutaki deja na bana na emisatu. Voilà. Babota na Diego te. Ah, ok. Bozela. Allô? Allô? Oui, Ozuye. Allô? Jana benga ina kotalo. Ok, nakata. Voilà. Bakotisa ngai bozela. Toyamba. Voilà, bandeko na nga to continuer. Bonsoir, Renam. Rena. Merveilleuse. Bongo, bambote, ebele, merci na ba cœur. Alors, bandeko na nga bakutanaki. Alors que Diego azalaki un petit voyou. Azalaki ba voyou oyo, ba uta na boma. Ba ya ti, ba koma bakota ba selembau, bakota ba mbinza kuna. Bon, côté wana ezobima na deux versions. Diego a quand même une chance que Bamsou Balobi bonsoir Karine Balobi que Francis Kalombo lelo kombo ye tikotak eki maranga Bamsou Balobi Francis Kalombo nde alokotaka ba shege période du moko alakisaka bango musala alakisi bango nde ni kosala ye Diego aponaki voilà. Oui, allô, bonsoir. Mami, ngai na benga ye nga moko sino te koyoka na bien te. Yebisa ye nga nazo benga ye. Biso tozo yoka ye te. Yango na ngai moko na benga ye sino te toyoka ye te awa. Merci beaucoup. Nazo benga. Ok, mami. Tokata kasi, merci. Voilà. So inga na bengi na leki na nzela mami eko simba te. Bo aimé vidéo ko bandeko na nga bo partager o. Nazo bengela bino mokonzi monene. J'espère que vous yoka bien. Seigneur. Makamba bien boy au parleur ilingi ko salate. Oh Jésus. What a peine, non? Tout le caca solution pour parler. Et je vais me charger terre. Non, je vais au ça. Oui, allô, bonsoir mon colonel. Bonsoir. Ito yoko na senzambe. Sangote papa, oza bien? Toyoki yo bien. Ok, papa na ngai mbote nanu ebele bato nyonso baolanda wana se asile baoba awa toza na émission. Susi na biso ezalaki kaka tolingaki toyeba concernant likambo ya Diego na prison Makala. Boyambaki ye ndenge nini? Diego aza na prison. Diego aza na prison depuis semaine wana akotaki déjà aza na pavillon 5. Na pavillon 5. Oui. Pavillon 5 nde ezali pavillon ba criminel.
Ok. Il n'y a plus de classification pour dire que non, à part nos 3 pavillons, il y a VIP, le reste, le pavillon, c'est pour recevoir les pensionnaires. Et bon, sikoyo, nani, oyo bazalaki na ye pe ka na pavillon 5 vient bokaboli bango. Mais sikoyo botie bango ensemble babando solo lati, bakoma ba camarade. Bakosolola lisu ndenge nini mpo makambo nyonso se eyebani eloko akobomba lisu ezali basi baleki na bainterrogatoire bapv kilikili bakosolola lisusu. Ok. Mais likambo toye koyoka ke balobi. Ok. Mais toye kolala kolamuka balobi ke Diego akufi. Sikoyo yaya na ye moko ndalobaki. Wana eza intox. Eza lokuta moi makele. Wana intoxication, wana lokuta. Mais santé na eza ndenge nini? Po na sangwane yake baloba kufi. Non, je vous dis que non, il est là. Azane bien. Il est là. Azawana. Ok, tozoka pe ba mama kelele na bango kuna. Siko papa ndenge yaza condamné de mort. Il faut pe pesa ke biloko olia. Azolia. Mais azana droit. Aza condamné, azana conflit avec la loi, mais azana droit na fondamentaux dans le cadre des droits de l'homme. Ok. Ata kangami azana droit. Soki aza malade, il faut avoir soin. Soki azana nzala, il faut aller. Donc à part liberté de azana ngote. Ok. Bongo lelo soki par exemple a beli, bon soigner wat. Akobima okene mama yemo ou bien wat. Tozali na hôpital munene wana. Nous avons 22 médecins. Ok. Nous avons 22 médecins, nous avons un centre de santé donc. Bozana nyonso. Et bongo soki mutakufi na prison mort. Bon, soki akufi, c'est à ce moment-là qu'on peut appeler la famille. Ok. 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 Vraiment papa na biso to sepeli makasi. Souci na biso lingaka toyeba parce que oyebi ndenge panzanaki. Mais eloko batu pe bazoloba babetaki ye quand même makasi. Maman, wana eza batita ete sur la téléphone. Ok. Merci. Basalaki eloko mabe bakoki kobetela bango maboko te. Mutu azwi yo asungi yo et après okoti likopa ya koboma eti okundi ye na kati ya lupango na ye moko te. Bakokaki kozanga kobeta te wana c'est tout à fait normal. Mpona kokoma bafungola monoko bafungola motema na bango ekokaki kozala kado te. Ok, c'est gentil. En tout cas, papa, colonel, c'est vraiment bien. Que sepeli makasi na confirmation pesi biso ke Diego akufi te. Tokozwa yo temps ebele te tozomona mpenza ke makelele ezali na mosala. Osala mosala malamu. Merci na invitation pesi biso na honneur opesi na chaîne na biso. Nzambe amona yo tokobengana mpenza. Merci, merci. Na ete so ozala likambo suka olingi oloba na population na biso en Europe. Non, bon, c'est quand même triste, hein? C'est quand même triste pour moi que Mutu bazwaki na balabala bamemi ye po abonga azala mutu me nzoka azalaki na makanisi ya mabe ti akati vi ya jeune fille wana atiki bana na ye bon vraiment eza likambo ya mawame c'est le destin problème c'est connu. Il faudrait maintenant à l'avenir que bato mosusu bazala ekenge avant prochain mutu avant qu'on faire confiance il faut yeba d'abord aza ici na famille nini moralité na eza ndenge nini passé na ye eza ndenge nini tout ça. Ok, merci beaucoup. Ok, merci papa colonel Nzambe amona yo tobengani vraiment merci hein. Mes respects vraiment bye bye merci beaucoup. Merci. Bye bye, merci. Voilà, bandeko nangai qui me dit quoi? Tete la danoise a aussi prison et zalaka toujours na pavillon ya
ba criminel no ba sangisi. Ok, akosi te papa ndeko na ngai bino boyaka ka toujours lokuta mutu azoloba na kati ya prison bolinga pe congolais tembe ti wapi. Hey, Jésus. Nga na ondima na nga te kakosi. Hey, mame Emilia bambote ebele nazwi mpenza mutu aza na prison aza colonel andimi koyamba biso pino kaka papa akosa mpona ganini alobi baza na baplace kaka boyebi mikolo makambo echangeaka baza na bade place soki ya vip kote wana su nyonso etikali ekomi kaka ya bato nyonso bazokochachacha bango kaka ndenge wana prison etondi yaya bondimela papa na biso papa colonel abengi a partir ya prison ya Makala. Bolaike bandeko na nga bolaike papa na biso awuti koyebisa biso alobi ke akufi te azobela pete azali na pavillon 5 azali kolia azali komela ezali droit de l'homme ba aza na droit ya kolia bino mo boyebi ka nde baliaka na bango biloko ya prison kaka bamadesu bamiloko moka ya bongo mais l'essentiel balobi azolia azomela toutefois azalaki penza nzoto eza azosouffrir mwa pasi ezosala ye papa Thierry aza te nani na sina kati Thierry azalaka te Thierry n'existe pas mama na nga HM Thierry n'existe pas azali fantomas neti amona azala te mutu aboma ye ezali bango mibale na papa wana papa na komona Thierry te muningane wana musu na tuni alobi baza na ye kuna na pavillon 5 yanga nalobi mpona nini botie ye bango esika moko alobi parce basi bakati loi basi bakati eloko lisu eza nango te bakateli bango condamné à mort donc bakozala esika moko ata basololi ata basali oyo baosala baza bacondamné à mort et puis apesi conseil ke bo apesi biso conseil apesi conseil papa apesi conseil bandeko ligne eza ouverte oyo alingi kobenga olingi kokomante bon normalement Juliette na ngai bato normal na prison bazalaka te siko soko deya oza no normal okesani na prison crime eza kaka koboma mutu te crime mpe ezali oyibi eza crime mutu nyonso akotaka na prison aza criminel parce que osali problème oyo boye yango ememi yo na prison sikoyo oyo abomi mutu na oyo abomi te na oyo asali boye na oyo asali boye na bakongo wana basangisaka kaka bango okutana na omwa mpe oso oyibai kaka nguba oke kuna okute sikoyo na bacriminel wana yango oyo kaka babomanaka na prison babeti yo basali yo mabe Juliette nanga fo komilengela kokota prison te kuna eza na poto te eza na Afrique pai balobi bato bakokota 100 personnes kuna bakotia bino ta 250 meme 300 boyaka na kati kuna linda bambote ebele Diego azali na akoki kosolola na biso te linda tokosenga plus te nzambe asungi biso to quand même tozwi colonel na kati ya prison bino mo boyoki na makelele ya baprisonnier andimi koyamba biso mpona aloba na biso ke Diego akufi te donc boyoka lisu mutu moko te ayebisa bino ke Diego akufi te Diego azosouffrir kobela Diego azobela mela na biso bambote ebele akobela azobela Angèle la Rose bambote ebele kobela Diego azobela parce que azwaki torture omoni papa lobi biloko mosusu ezali ya koloba na télévision te azwaki torture babetaki ye Presse de New York merci chaîne na biso eza bio ezwi biso mpe lelo tozwi bainformation na source bo partager bo aimer vidéo et partager bo benga bo tia ba commentaire nga na tuni ye papa mutu abomi mutu ndenge wana bo pesi bolobi condamné de mort siko so bozo leisa ye aokufa na ye te bongo te nga so na changer loi soko za condamné de mort okobanda kolia te
oza na droit kolia te, oza na droit traitement te, oza na droit eloko te, yo ozaka na droit ya toilette. Donc biloko milelaki wana soki ebandi kobima ba ebandi kobima tim kolesili okei, alleluya, amen. Me bango kuna bazolia bazomela yango bandeko nanga bomilengele malamu. Mohammed or Mohammedan too. Oui, allô, papa sage. Bien, papa sage, boni, oza bien? Mais naza na ligne, papa. Naza na ligne. Nasili se mission, hein, papa sage. Na obengo. Ok, merci papa sage. To solo. Voilà. Donc bande konanga e bozela. Poza to zongela makambo bien. Voilà. Olobi nini mama leki o enregistré ce qui procure. Na enregistré procureur à ça leki aleki en direct. Aleki en direct. Voilà. Procureur a lobi na biso a déterminé lobi que non ndeko akufite. Mais to sola ki na e lobi a lobi na biso que santé na ya Diego eza bien te. Diego ba beta ki azoki pena ba torture. Na makala so komi kuna ba obeto lisute. Kuna ba beta rate eza prison ba peso bilamba prisonnier ba l'action bandolala awa boye oza sui na 1 mètre carré ya kotambola soko ba air moko okende soki gym soki église soki ni eza audio te mama Linda langa mwana nga Linda procureur abengi biso en direct na ozongisa ngo ndenge nini ndeko nanga na ozongisa ngo ndenge loba nakota na live na telefone mosusu bozela nakota na YouTube na ngai na telefone mosusu me ndenge na osloba na bino boye bozela na ozongisa ngo ndenge abanda oloba partir a erni awa bozela toluka zela à partir à Vebe couture. Bozela. Moko na epeti na ye abandaki kukwanza ye mukongo zela na ye. Bozela à partir à bozela. Nazong c'est la binango na boy. Ah Linda. Nazuete ta Lindo lukelanga ba technologie belé yo. Okona benga ye sino te toyoka ete awa. Boyoka. Tozozongisa conversation ya ngai na. Tozozongisa conversation. Ok mami. Si Linda naziango na YouTube na nga mususu. Voilà. So ina na bengi na leki na nzela mami eko simba te. Bon aimé vidéo ko bandeko na bo partager o. Voilà bandeko. Merci la tétoise. Bon Linda lingi to zongisa na zongisa yango na YouTube na nga. Makaba bien boy au parleur ilingi kusala te. Oh Jésus. What a peine, non? Mbote James Bacosta bambote belé. Mais voilà. Bonsoir mon colonel. Voilà Bolanda. Oh bakoti siko. Ah bonsoir. Et to yoko na senzambe. Sangote papa. Oza bien? Tolo bien. Ok papa na ngai ngote na le délai batinyo to ba olanda ona se akile ba oba awa toza na émission souci na biso ezalaki kaka tolingi toyeba concernant likambo ya Diego na prison Makala boyambaki ye ndenge nini Diego aza na prison depuis semaine wana akotaki deja aza na pavillon 5 na pavillon 5 pavillon 5 nde ezali pavillon bacriminel nde esika oyo esengeli batia ye
Ok. Il n'y a plus de classification pour dire que non, à part nos 3 pavillons, il y a VIP, le reste des pavillons, c'est pour recevoir. Oyoki, à part pavillon, pavillon nyonso etikali, ezali pavillon, ya batu nyonso, baza na 3 pavillons ya VIP. VIP, ezali place bokoyi kuna, bokokuta ndeko na biso kamere. Aza na VIP. Soki bokei na VIP, bokokeno kuta ndeko na biso mangwakasa. Bachaye na VIP. Yaya mibatela o. Assassin na yo, akende ko se retrouver na VIP oyeba te. Et comment tu peux nani? Oyo bazalaki na ye. Ye pe ka na pavillon 5 ye bokaboli bango. Mais tu peux botier bango ensemble. Lindo zo pesa na confusion. Papa colonel aza na prison makala yaya. Ndenge ozoyoka makelele tobengi na Kisasa parti. Papa colonel aza na poto te. Aza na prison ya makala. Tobengi à partir na komi titre bien en direct. Ya prison ya makala to yambi papa colonel. Aza na poto su ndenge nini yaya. Poko aza na poto to benge te. Apesa biso information lukutati. Ndo solo la. Bakoma ba camarade. Bakosolola lisu ndenge nini mpo makambo nyonso se ebanima eloko akofumba lisu ezali basi balekela bainterrogatoire bapesi kirikiri bakosolola lisu. Ok. Mais likambo te koyoka kamera aza na poto non. Ok. Bayebi te kolala kolamuka balobi ke Diego akufi sikoyo yaya na ye moko nde alobaki wana eza intox eza lokuta mo makele wana intoxication wana lokuta. mais sante na ye eza ndenge nini mpo na sango wana eyake baloba akufi. Il est là. Azane bien. Il est là. Ok, tu sais pas faire maman télé na bango kuna. Tu vois papa ndenge ya za condamné de mort. Il faut faire ça que bilo olia. Azolia.